Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra à quelle heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous allez regarder vidéo Oyo. Bienvenue encore une fois à Balandina Biso Yakala. Bienvenue encore une fois à Balandina Biso Yasika. Ya chaîne Biso Inès CNM officiel. Tous ceux qui souhaité Binokaba, bienvenue. Et surtout de partout, vous êtes en train de nous suivre. Karandeng Zalaka, likez, commentez, partagez et surtout Bobo Sanaka pété, cliquez dans la notification, cela nous fera énormément plaisir. Comme je l'ai toujours dit, bienvenue encore une fois Balanzina Biso Yasika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Balanao Yaliboso, Yolanda chaîne Abiso Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanaka pété, cliquez nangonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu yangonga notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika, bozala notifié na système moko ya propre na système moko ya kitoko. Alors bandeko na ngai, comme j'étais en train de le dire, Olivier Kalabasi ayeli biso na message moko boye. Oyo eza penza important, oyo penza etouché mitema na biso biso ba amoureux de la musique congolaise, surtout de la rumba congolaise. Abeti moi avis na ye concernant ndenge concert Fally Ipupa elekaki, ndenge Fally Ipupa abetaki plein, ndenge Fally Ipupa se performaki et puis atiaki message moko boye à la fin, concernant orchestre ya Fally Ipupa. Alors je me reste que Natchela Bino moi ndambo ya audio oyo bandeko na ngai. Boyoka nanu Olivier Dombasi, Olivier Kalabasi, je m'excuse, tala na komi okoma ba Pierrot Dombasi. Tellement nazalaka fan na ye makasi, asekisaka nga makasi. Comme na ye eza na monoko, moi eza te, donc je m'excuse. Comme j'étais en train de le dire, eza Olivier Kalabasi, voilà. Toyoka mwandambu ya audio, tout ça nango, ya message ou apesaki à son frère, son coéquipier, surtout le coéquipier. Correspondant à la musique, bango tout ba musique marqué mutu na mutu aza na ndenge na ya yembaka musique wa yembelaka nzambe wa yembaka mokili, bango tout ba musicien, voilà. Apesi moi ndambo ya message mo boy. Alors toyoka yango kande na ebisaka bino biso tozaka pour analyse, donc tokotia kaka analyse na biso na système moko ya propre. Alors écoutons Olivier Kalabasi s'il vous plaît. C'est pas possible. C'est pas possible. Miguel, c'est normal, hein? Grand prêtre. Ok. Pourquoi? Ouais. Il ne se fait là, pas détermination à vouloir faire la différence en tout pour tout. Ok. Na fonction la musique. Et c'est quelqu'un qui fait tout pour se faire respecter. Okay. Ouais. Après des Stades de France, Toyambio, message pour un artiste. Premièrement, félicitations. Félicitations pour des Stades de France. Parce que Banega a des blagues, mais a réalisé en haut. Et au jour d'aujourd'hui, surtout les stade, on a tout le monde l'équipe nationale de la musique et bétail déjà. Donc, on a eu félicitations na concert na mon quand même il peut combattu moi mais il a réussi quand même à faire un grand boulot et à la peine on décorer, faut pas décorer pena et puis honorer et le kaka on a ko basiko le ça sali des grands biloko minene boye siko afula ba musicien na Fally ba musicien na bafula mate na sans comprendre le contexte siko abimisa bango siko mais kubimisa bango bisande c'est exemple Dès babimisa dès Kofi abimisa Fally oui Fally ce qu'on fait abimisa ce qu'on va musicien parce que c'est au moni ala susu asuna level en fait il a président da leader ou mais na cap on a président orchestre abimisa musicien ne za fofu la motema non c'est bon opportunité il y a un artiste à lui que je vois souvent et puis c'est quelqu'un de très gentil à télé beaucoup de respect à lui je pense que lui il mérite je le connais pas mais il est très fidèle à Fally. Donc c'est parmi les personnes Oyo
Tchabango en avant, parce que lui, il a plus rien à prouver dans la zone. À quoi comme appelle producteur, à quoi vendre un épée, mais à vendre date. Mais dans le exemple, les musiciens, ils ont mérité pour vendre fidèle, ils ont bétiné dans moment de gloire. C'est quoi il faut à fou là-bas. À fou là, musicien. Ya. Alors, c'est qu'il a fallu. C'est ça. À fou là, musicien. Ouais, à fond là-bas. Kofi à fond là, grand frère Weranson à fond là, héritier, des pengas à fond là-bas. Alelo baza ba Jonathan Gambela baleni Bidens bango nyonso wana donc c'est ça très bien bon na ba chrétien ngana ngolo voilà bandeko na ngai toyoki très bien maloba oyo mais sili nanu te totia mwa mokie te na oyo toyoka ngo puis je vais vous revenir londo vandi bo sincèrement en robeta double stade de France ba chrétien ba azate azate papa tika azate boloba ona loba azate na musique kutata mokili azate bon na ba chrétien et na musique mokili azate papa moto robeta deux stades de France après je suis pas en train de parler pour un sentiment et tout solo là kayon même na loba po ba comprendre yo na to se comprendre mais bato ba faire na commentaire des fois par moi genre na minute ata na musique na biso pour l'instant azate na musique pe mon ki na musique azate papa moto ko beta des stades de France na minute azate et soit voilà bandeko na ngai esambola ye tokotia analyse te faut tokata yango biso pe toza po sotia analyse il faut to profiter kaka ndenge eza na sauce oyo ta ndenge eza na chaleur oyo biso pe totia analyse voilà alobi pour le moment soki boyoki très bien pour le moment pour l'instant Mutu Wakobeta Stade de France Azate. C'est un artiste gospel. Il chante pour l'Éternel. Alors, alobi pour le moment, Mutu Wakobeta Stade de France. Quel que soit la musique à gospel ou Nzambe, musique ya mokili. Azate Mutu à côté de Malobi qui est dans Beta Stade de France pour le moment. Bonjour Kango. Naibite bino bomoni ndendine. Biso tozo tia analyse na biso. Et puis etikali kaka wana te j'espère boyoka ki na ebandeli na ya loba ki pe asali déjà o efo asala. Maintenant il est temps à fula artiste na ye. Ko fula na ndinga nini a libérer bango abimisa bango siko mutu na mutu a évoluer na ndinga na ye parce que asali chouchou na temps o ya ko prouver le côté asali déjà mokili mobimba yebiye. Vous voyez un peu. Alors, il est temps, ya yepe abimisa artiste na ye. Kaka ndenge bafulaki ye epai ya Koffi Olomide, kaka ndenge bafulaki Ferregola epai ya Werason, Celoscram, Eritier Watanabe, baza ebele. Donc, il est temps, yepe bafula ye epai afula artiste na ye. Donc, à libérer, na ndenge ya mabete, bango pe ba construire ba carrière. Cela ne veut pas dire que ceux qui a libéré l'artiste nae donc il faut libérer l'artiste ba ki osala ba sala ye o ya zalité o ya salité mutu na mutu azana étoile nae fali biloko azo sala ezala ki déjà ko ba koma ki yango déjà donc eza étoile nae ata ceux qui lelo a décidé ko libérer l'artiste nae ya F victime orchestre nae bakosala ba ezala ba musu pete bakoki olekati na oyo ya sali mais ezala musu bakosala ngote parce que mutu na mutu azalaka na étoile nae mais concernant Olivier Kalabasi alobi il est temps maintenant à fula artiste nae a sélectionner moi ba pièce rare ya orchestre nae apesa bango force bango pe ba beta musique na bango yepe azala bien c'est que vrai ngana lingi point de avis oyo ya Olivier Kalabasi parce que yepe faut afanda moko azala fier ya artiste nae bomoni bandeko na nga ndenge azalaka wana l'artiste Fally Ipupa kaka ndenge azosala ba œuvre ya malonga penza Koffi azalaka fier na ye makasi kofanda boye moni ke nga moko naza wa grand mopao Stade de France wana moko na ebite soki na abeti ata toko na ba tant que c'est une star donc akoki rater na betanga pe tour na Stade de France natala pe match mais na ndenge ya kobeta boye Koffi abeti nanu te mais amoni komona artiste na ngai oyo nga na pesi makambo lelo abeti yango eza fierté bandeko na ngai c'est de la même façon oyo Fally Ipupa ye asala ngo pe il n'est pas obligé penza ya kosala ma asala ngo
hein? Ça c'est une bonne chose de sa part bandeko na ngai. Nde na ndenge oyo Olivier Kalabasi a expliqué yango. Soki bolandi très bien expliqué na ndenge ya mabe te. Eza ndenge ya bien. Il faut yepe afanda boye non, ça c'est l'œuvre de Yemoko Aigle. Na ndenge ya mabe te. Déjà eza na musu akoloba ke babima boye babando afinga e. Bandeko na ngai eza bato tout te bazala na état d'esprit wana. Donc il faut beaucoup bobo tiaka moi nani comparaison wana. Donc bato nyonso ba raisonnaka na ndenge moko te. Ceux qui peut-être artiste ya mutu kingani abimaki na orchestre, il faut boyeba ezala ba artiste oyo babimaka na ndenge ya mabe na oyo baobima na vent normal. Non voilà chef nga pe na lingi na banda siko carrière na ngai apesi makambo no tu es libre sala yango wa na ndenge ya bongo mais ebele ya ba artiste oyo babimaka na ba orchestre tomoni à un temps bakomi ofinga ba leader ba ancien leader na bango eza ba artiste oyo babimaka na ndenge ya mabe te e ya mabe penza parce que bandeko na ngai il faut boyeba ke ba shishishi ezangaka te na game donc eza bongo. Alors pona Olivier Kalabasi alobi afula na ndenge nde ya bien. Et puis alobi pour le moment mutu akobeta Stade de France quel que soit dans la musique gospel tout comme musique oyo ya mokili azate. Et ça c'est vrai, c'est pas dire que azate donc akozala te akozala, mais pour le moment ils ont tsenga travail fali pour pas 20 ans de carrière nde aye obeta Stade de France. Donc cela ne fait pas dire que mutu mususu soit linya bete phase de la 20 ans, non, il doit travailler sur ces travailler penza ya makasi pour que akoma na temps ya kobeta Stade de France wana. Pour le moment tozana noté bazali mais il faut ba travailler pour que bakoma na niveau wana ya kobeta ba Stade de France wana. Pour le moment en tout cas ils ont senga na nos travail to travailler na nos artistes oyo eza penza vrai. Moko tozalaka ba vrai, moko tozalaka ba honnête. To bazalaka wana kaka biloba loba te, faut toyebaka moko koloba vérité. Pour le moment penza ils ont senga na nos temps. Il faut travailler. Pourquoi okoki otelema boye ke nga nanu ya nga na konya kokendo beta ba concert gaya wana boye babengaka babeta banéante. Il faut ça la penza ya yo nyonso ezala plein pour premièrement. Il faut bien public SCCP là. Donc biloko wana c'est la raison pour laquelle tozo lobake et kozo moi temps. Donc avant au sala yango au tia date na yo au sirasire penza ki oza prêt pour que au tia yango. Tozo lobake muto azate mais azate pour le moment mais azali na ye. Voilà, c'est un peu ça bandeko na ngai ils ont un système à bongo tozo loba. Et en ndenge mabe te. Olivier Kalabasi vraiment analyse ya bien na ndenge na yo na sepeli na ndenge opesi force na jimo par défaut na yo ndenge bato baloba ki o comparaka e trop mais o sepelaka na likambo wana te yo moko yebi yango. Donc c'est un peu ça bandeko na ngai, c'est un peu ça, c'est la réalité. Eza eloko ya ko boya nanu dia boya ngo te eza réalité wana nde réalité. Des bongo bandeko na ngai. En tout cas je suis à 100% correct avec Olivier Kalabasi. Voilà bandeko na ngai tokomi na suka ya partage na biso kaka nde na bisaka bino bandaka pe silaka yango tokomi na suka. Merci encore une fois pour la fidélité na bino ya kolanda chaîne na biso NSNM officiel. Alors permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine.